Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosante. Nzambe na biso ya yambo topesi merci ya mingi pambate. Bolingo na yo, mawa na yo, boboto na yo bizangi ndelo epai na biso biloko bizangi ntina. Tozalaki ya kobwa kama. Menantina na bolingo na bino eyebaki nano biso bino te, bino bosi bolingaki biso. Uta ebandela mokili. Bolingo yango emonani na ndenge nini esepelisi bino bisabasatu bokoka kokita awa na mokili na Yerusalemi elongo po ete boya kovanda kati na biso bayindo. Tata molimo mosante chance ya boye pasi nde ezali kaka na biso batu mwindo ndenge yoma ezali kolobela ngo na kazaka ya papa dangenda ete mutu mundu suka kufite akozwa mayele te ya solo nzambe na biso ezali komonana na likabo munene bosela kotangela biso to bosela kopesa biso loposo moindo kimvwama ya bimvwama nyonso oyo ezali ete atako tudiama or soki matière nini otoki kotanga nde présence na yo nzambe kati na biso bana ya Afrique eleki nyonso. Tata molimo mosante lokumu ekoki na yo komisama na yo nzambe na biso biso tozalaki biloko bibwakama kasi bolingo na bino bolakisi biso yango tetika tokita na Yerusalemi tokenda kovandela mpate oyo ezangaki na kati na etonga nde biso ba oyo batu mwindo nzambe ya mawa nzambe ya kimia esengo na biso nde présence na bino kati na biso pesa biso bayindo bososoli toyeba ete biso tosila kozwa oyo ya kokoka ndenge popeda lunga nazalaki kolobela malunga vo wizidi wa ndambu vempolwanga lelo oyo bobiso mokumba ya kotonga Yerusalemi mosala ya pasi episameli na bana ya batu bamonela yango pasi nzambe ya biso échéance ezali nango ezali mokuse makasi ya bokoma te l'an 2021 yo ozali nkolo ya bozwi tata molimo mosante kanisela biso na oyo etali makoki po ete tokokisa ndenge ozali kotengela yango malgré bitumba ezali na bobangi te pamba te yo ozali liboso na biso elonga ezali kaka na mayemaso matoli kolukama mpona Yerusalemi fongola nzela po ete biloko biso bikoka kokoma Yerusalemi etongama susi na yo tozali komona yango mpona biso biloko bizangi ntina ete tolongwa na vi oyo ndenge olobelaki yango mikolo mileki ete vi oyo yango te tokokaki komene ndenge bino banzambe na biso bobokiselaki biso yango esala kaka biso batu mwindo ndenge ozalaki kolobela yango soki mutu mundu akufi te pasi likolo ya pasi akoyeba nte na aleka kote me soki yakufi nde asutuki mpona koyeba monene ya likambo oyo ezali kati na biso bana ya Afrika nzambe na biso oyo biso tokokoka te yo nde ozali makoki nyonso osalela biso ndenge ezali mposa na yo tokokisa mayemaso ezali kosenga biso pamba te échéance kokoma na l'an 2021 ezali moke to mokuse nzambe na biso salela ndenge ezali posa na yo epai na biso bana na yo tozali poe papa ya kokokisa manso bozali kotinda biso mabongisi manso ya moyini nyata yango ezala kimia baoyo bazali kolika Yerusalemi etongama tika te babonga nzoto bayeba mitie na ngambo ya kobondisa ya bango mpe likabo ezali yo so obongisa yango mpona bango kimia tosenge na banzoto mpe milimo na biso kimia tosenge na Yerusalemi na bakongo miso misato mpe mokili mobimba na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen lokole ntango dofoni nzambe tokto wana makubikiti faki
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Euno oye! Ebazie! Lumulakulo oye! Yamalala! Esengomi esengote! Kieseroka kiesekui! Tai wakatai kui! Nakombo ya tata mwana pe tata mulimo sana. Lelo eza mokolo na biso bajene. Oyo toyokaka makambo ya 5 mois oyo ya kotobela. Lelo nde mardi. Na yango makambo toza kosalela mokolo lelo toza na programme monene ndenge batata batikelaki biso ya botongi ya Yerusalemi. Oyo asalaka mosala ntina nini asalelaka mosala lifuti chance na biso balobi totonga Yerusalemi mboka elaka biso tondimi kotonga Yerusalemi. Eza motungisi te likambo ezali wana kula yenga tomekaki kolobela yango ke na generation ya liboso tolongaka te, ya mibale mpe tolongaka te, ya misato tolongaki te, oyo ya mine asangisi nyonso yango monike yiki ekoti wapi na mokili mobimba. Eza lokola examen. Soki tolongi na devoir ya tata Nzambe epesaka esengo mingi. Otiki mokili oyo komi na baoyi makambo mosusu ezali kuna. Et surtout kuna mpe pardon ezalaka nango te. Kuna mpe bolingo mibeko mpe misala ezalaka te. Tosalelaka yango ntango ozali bomoi. Tambola ndenge tata Nzambe alingaka. Tosa na misala na ye. Ntango balobi likambo yosaleli yango eza na point mingi na miso ya tata Nzambe. Lelo oyo ozotonga Yerusalemi na mpasi. Ntango moko ya crise ezali makasi. Yango tondimi kosala misala biso toza kozala likambo epa tozokende tolonga na yango mingi balobaka na bino bato bosambelaka na biso bato sambelaka te biso kutu tosambelaka te toleki bino na nini yango oleki biso biso tozotala ya mokili oyo te totalaka wapi mpo baloba na biso bokoyela na liboso bokonzi ya likolo oyo nyonso Nzambe etikali Nzambe akopesa bino. Bobangi ya tata Nzambe ezali nini? Ebandela mayele. Oza kolia, oza komela, oza kokanisaka mpe nini nayaki kosala na mokili. So obosani Nzambe na yo, pasi nayebi te place oyo nalingi nalobela sikoyo
Yoshua, Josué. Satan akendaki kofunda na Nzambe. Kasi Nzambe apenganaki ye Satana. Papa katembo yakana kutangela biso place wana. Pana nini makambo ezali wana. Pour likambo ezali wana biso bato to neglijaka. Likambo tata Nzambe. Mais ye mutasali biso. Ye mutabomba kabiso, ye mutabatela kabiso. Mais tozala na makanisa ya mabe na motema ya kobebisa. Soyo moya otangela biso. Merci papa Nzambe Molimo Mosanto. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Makambo papa asengi ezali na mokanda ya Zakaria chapitre 3 kobanda verset ya liboso tokosilisa na verset ya mitano. Zacharie chapitre 3 verset 1 à 5. Titre elobi boye. Emonineli mpona Yosua nganga monene. Amonisaki ngai Yosua ye nganga monene wana ezali ye kotema liboso na mwanji na Yawe mpe Satana ayaki kotema na ye na loboko na ye ya mobali mpona kofunda ye. Yawe alobaki na Satana ete Yawe apamela yo. Satana, Yawe oyo aponi Yerusalemi apamela yo. Oyo ezali lokoni lobotolami na moto te. Yosua alatisami na bilamba na mbindo wana ete etelemaki ye liboso na mwanji. Azongisaki monoko mpe alobaki na baoyo batemelaki liboso na ye ete longola ye bilamba na mbindo. Alobaki mpe na ye ete tala molongoli yo lisumu na yo mpe na kolatisa yo na bilamba na lokumu. Nalobaki ete tika ete batia ekoti mpe peto likolo na mutu na ye mpe batiaki ekoti na peto likolo na moto na ye. Balatisaki ye na bilamba mpe mwanji na Yawe atemelaki pembeni. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Esika tata mokonzi ya bole Nzambe Molimo Mosanto asengi tolandi biso nyonso na lingala ndenge totangi. Ezali makambo oyo emonanaka na kala na Ancien Testament. Emoneneli ezali lokola ba vision. Toyebi biso nyonso ete Josué azalaki moponami, azalaki nganga Nzambe monene oyo asalaki misala kitoko ezalaki kosepelisa tata Nzambe. Satana azalaki kosepela te tango Josué azali kosala posa ya tata Nzambe. Nde mokolo moko Satana akei kofunda Josué epai ya Nzambe. Tata Nzambe apameli Satana bengani ye alobi longwa awa Satana. Obosani ete oyo azali nganga Nzambe azali moponami. Yo azali koya kofunda. Nde apesaki bato oyo bazalaki wana nzela ete balatisa Josué bilamba ya lokumu, bilamba ya kitoko. Bazwa ekoti ya monene ya kitoko ya valeri ya lokumu batia ye na mutu. Bazwa lopete
bati ya ye pe na mosapi po ete azwa valer na ndenge nzambe azalaki kolingela. Nde likambo wana esalamaki ndenge wana elingi koloba nini? Ndenge tozali na se na mokili, moto na moto azali na likabo na ye ndenge nzambe abongiselaki ye. Josue azalaki nganga nzambe munene moponami mutu ya elembo ya tata nzambe. Oyo nyonso bazalaki kotelemela ye, nzambe azalaki kosepela te. Lelo ezali pe ndenge moko, nzambe oyo azalaki kosala na Josue, ye oyo tozali na ye awa lelo. Oyo nyonso ndenge esalamaka na tango ya kala, yango ezali pe kosalema lelo. Mopakolami ya tata nzambe batelemelaka ye te. Nzambe akosepela te pe yaka kozwa etumbu ya mingi na kati na bato, mingi pe bakutanaka na liwa, mingi bakutanaka na makambo ya ndenge na ndenge. Mutu ozali ko poursuivre, mutu ozali kolandela oyebi yete azali nani. Exemple oyo ya Josue ndenge papa alobi esalamaka ndenge wana. Satana mosala na ye kogete kokosa makambo, koloba makambo ya ndenge na ndenge pona kopesa salite na nzoto ya Josue. Tata nzambe ayebaki Josue kobanda manzaka ti suki ya motu, ayebaki ye malamu na misala azalaki kosalela ye, asepelaki na likambo Satana asalaki, asepelaki na yango te, nde abenganaki Satana. Alobi obosani ete oyo azali mopakolami pe azali moponami na ngai, abenganaki ye. Esika papa asengi nde ezoloba ndenge wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci beaucoup. Ambate histoire ya Moïse toyebi yango ndenge abotama, ndenge bakendaki kolokota ye na mai, ndenge akolaki na ndako mokonzi, ndenge boresponsabilité bapesa ye ya kodirige baumbu misala minene minene esalamaka na Egypte. Bapaya nde basalaka yango. Kutu mama ya ye alingaki akufa, ndenge aza kodirige ezalaki kuna na likolo na mashine oyo bazalaki kotindika mama na ye, ndenge azalaki kopangusa elamba ya mama na ekangami, mashine ezoya kaka te ye moko mwana moniki mama wana aza na danger, akiti ya kati machine ke kolongola mama na ye, nzoka nde ye mutabota ye. Elakisi ke likambo ya tata nzambe soki tomoni yango pamba lifuti na yo ekozala te. Oyo asalelaka ndenge nzambe alobi, lifuti eza kati na ye. Meme oza osambelaka, meme osambelaka te, me soki okufi nini totiaka na cercueil? Bilamba nini ya pembe mpona nini? Me mutu wana azanga yawa pe botie bilamba ya pembe mpona nini? Pipilipi ezala osambelaka te, bapesi yo kuluzu mpona nini? Omema kuluzu wana makambo mpe makambo te. Moni linga nzambe na yo, nzela oponaki landela yango, likambo ezali patokendaka oyo yokaka banani bakuumela na mokili oyo. Tango changement ekoya, eske yo po kozonga pe okozonga te? Okozalisi bakozonga oyo basalaka batosaka nzambe bongo bie bongo to bongo na ekoyaka ata tosali ndenge nini, ata tokufi, me nzambe aza kolanda yo ti kuna lebi likambo nini akosala pe alobi bien akosala susu motu te, biso kaka nde kasuki osalaki mabe ntango wana oke libela asangisi nyonso na ekeke ya mine.
Satana ke kosengla Josué nzambe abengani tina ezali omonaki mwana na ngai ya salaki na Moïse babimisi bana Israel yindi akomisaki bana Israel na mboka yelaka batu boni balongaka tanga bango moni bongo musala munene oyo asalaki na mboka yelaka namutakabolaki mabele wala yo Satana ke kofunda na nzambe nzambe akoyamba yo te musale munene ndenge tolandeli yango biso mpe toza kotonga Yerusalem volonté ebima mingi tomipesa na misala po tolonga makambo ya pamba totika yango oyo malamu neti yango tokosalela po tolonga etumba nga na silisi na kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya kozonga ndenge ozali kosengela biso ntango nyonso likambo tokolobela mingi ndenge papa Mfuma Longo alobelaka yango na 5 mois soit na 1989 ndenge papa Mfuma Longo papa Simoki Mbongianga alobelaki yango na mokolo na yenga alobaki likambo ete na mikolo ekoya oluka moteyi po etaka koteya yo okomona ye te oluka fulani boye nganga munene ye kuta boyaka na ye teke ya koteya nga ata ntango nyonso akolekaka na bandako okomona ye te pamba te lelo oyo ezali komonana na kati na Lingomba mateyi ezali kosopana wana papa Mfuma Longo papa tangenda kontima mingi biso bandimi papa azali koteya to moteyi ateyi ozali komona mudire mutu azali kolanda attentivement mateyi ndenge eza koleka kasi soki mateyi esili kaka ndako nzambe ebimi topanzani okomi kaka na premier poste otuni mutu chapitre nini bateyi ayebi te mama ya likambo oyo bateyi ayebi te bongo tozali koyela nde nini na mokolo na suka yango nde kozala tozalaki na bapapa bateyaki biso likambo boye kasi nzoka nde likambo yango ekokeli ntango mingi tokowangana ete nabosani ntango nazalaki nanu mwana moke ngonga si eleki yo muninga yo ozalaka na ntango wana papa kutalobaka nini nzoka nde osalaki attention te ndenge ntango batata bazali koteya ntango nde esika papa alobelaki na mokolo na yenga eke na ngonga wana bateyi bakozala lisusu te tokoluka fulani boya ya koteya nga okomona ye te papa Mfuma Longo akozwa kaka ndenge papa alobelaki yango na mokolo na yenga moto na bozwi na Lazare ntango bakendaki kokutana na likolo elekaka ndenge nini ayebi te bapapa kumba bapapa
katembo ndenge ozalaki awa ozonga nano awa mpona ntango mwana mutu na bozwi posa na ye ezalaki te azwa mateyi po ete akoka kobika kasi kuna na likolo mateyi ezalaki lisusu te. Oui, papa katembo bino esi bokomi bachevronne na mokanda ya tata nzambe ndenge papa Simoki Mbongiangani aza kosenga biso mikolo nyonso. Lelo oyo papa Simoki Mbongiangani azali koteya biso soki totali malamu azali koloba na biso nini loba ya kala olobi pe ya sika, loba ya sika olobi pe ya kala ndenge papa Mfumalongo alobelaka yango na 1989 papa diangenda kontima un bon enseignant oyo bakotangisaka bana classe po ete leson na ye ekota malamu na bana abandi na revision oyo tozali koloba ete olobi nano ya kala ntango okota na introduction de esika wana nde papa azali kotangisa biso na mikanda ya tata nzambe bachapitre. Ntango okota na leson proprement dite ndenge bazali kopesa biso mateyi ete batangi chapitre bapesi explication na suka nde conclusion ntango bapesi conclusion na ye na biso to na bana classe ekokomaka ete na suka enseignant au maître akotuna baquestion na leson bapesi mpo ayeba bana batangi malamu bayekoli malamu yango eza kosalama na biso bandimi. Ntango papa alobi na biso oyo ya kala atie oyo tozali komona lelo ya sika apesi chapitre na ye apesi baexplication bato soit bamateyi na suka apesi nde likambo na ye mama na likambo na ye conclusion nde application na biso ndenge ezokokomake biso bandimi eske tozosalela mateyi oyo tozali koteya biso we tozali kosalela te. Oye papa katembo na kombo ya tata mwana pe tata Mwalimu Mosantu. Merci papa Mfumu Mbanza na ndenge opesi biso liloba po totanga esika ya mozwi pe Lazaro. Ezali na mokanda ya Luka chapitre 16 kobanda na verset 19 kino na suka ya chapitre. Titre lobi pona mozwi pe Lazaro na 19. Moto moko azalaki mozwi pe alataki motane na bilamba kitoko mpe asepelaki mokolo na elambo kitoko mpe mobola moko kombo na ye Lazaro alalisamaki epai na ekuke na ye nzoto na ye etondaki na bapota azalaki na posa na kosilisa nzala na ye na biloko bikweyaki na mesa na mozwi kasi ata bambwa mpe bayaki koleta bapota na ye mobola akufi mpe amemami na baange kuna na tolo na Abraham mozwi mpe akufi mpe akundami azalaki na pasi na esika na bakufi atomboli misu na ye mpe amonaki Abraham mosika na Lazaro na ntolo na ye abiangaki ete tata Abraham yokela ngai mawa tinda Lazaro ete atia songe na mosapi na ye na mai mpe amama lolemo na ngai mpo ete nazali na pasi mingi na moto oyo. Nde Abraham alobi na ye
mwana. Kanisa ete ojuaki makambo na yo malamu kati na bomoi na yo, mpe bobele bongo Lazaro ajuaki makambo mabe. Nde sasa hivi abundisami awa nde yo oyoki mpasi. Lisusu mpe kati na biso na bino libulo munene ezali bongo, bango bazali na posa na kolongwa awa kokende na bino bakoki te. Bakoki mpe kokata ngambo kokoma awa na biso te. Alobaki ete na bongo tata nalombi yo ete otinda ye kuna na ndako na tata na ngai mpo ete azala na bandeko babali mitano ete atatola na bango boye bango pe baya awa na esika oyo ya mpasi te. Abraham alobi ete bozali na mikanda na Moïse mpe basakoli tika bayoka bango. Nde alobaki ete te tata Abraham, kasi soko motu moko akolongwa na bakufi kokende epai na bango bakobongola mitema. Nde alobi na ye ete soko bakoyoka Mose te na basakoli te, bakondima mpe te ata moto moko na bakufi asekwa. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Esika totangi papa alobelaki yango dimanche. Lelo tata Mfumambanza azongeli yango. Histoire ndenge toza koloba, toza na biteni mibale, Ancien Testament na Nouveau Testament. Ancien Testament ezali kolobela biso maemale kaka avant nkolo Yesu. Nouveau Testament ezali kolobela biso oyo elekaki na tango ya nkolo Yesu. Eteni oyo tozali na yango ya misa tupe ya suka ya tata Molimo Mosantu. Esika totangi bazali koyebisa biso makambo elekaka kuna na Bayuda ndenge histoire ezali. Abraham toyebi biso nyonso nganga nzambe munene mosali ya solo oyo nzambe azuaki lokola exemple na kati na batu nyonso na kati na mokili. Koko ya banganga nzambe nyonso. Nde akufaka akotaka na esika ya malamu na nkembo. Simande mozwi mvwama mutu ya mbongo azalaki pe na mokili. Lazare mutu ya pasi orphelin ndenge papa lobaki dimanche azalaki pe esika moko. Vi na ye ya pasi, esika ya kolala ya pasi, kolia ya pasi, makambo nyonso pasi. Bilamba ezali te, nzoto na bapota. Esika mozwi aza kolia, ye azokende kolokota bitene ya mapa eza kokwea na se ya mesa ya mozwi. Azowela bitene ya mapa na bambwa. Kaka meme moma bambwa pe baza koleta bapota na ye. Me azalaki kokanga motema, aza ko supporter na pasi nyonso azalaki nango na mokili. Nzoka nde azalaki mopona mimunene ya tata nzambe. Tango akufi, nzambe atindi ba ange baye kozwa Lazare bakei na ye kosepelisa ye na esika Abraham azalaki. Abraham azuye ayambiye atiye na tolo na ye. Mozwi pe akufaki, ba ange balukaki ye te po asalaki misala esepelisaki tata nzambe te bakundaki ye. Esika ye akendaki akeili felo. Na bango mibale Lazaro akei na nkembo na maboko tata nzambe, ba ange baza kosepelisa ye esika Abraham azalaki. Me mozwi oyo asalelaki nzoto, ba makambo nzoto toyebi yango ezali na Galate chapitre 5 kobanda verset 16 kino kosilisa comparablement na oyo ya malamu na verset 22. Alors
ye asalelaki nzoto koswana kobunda kindoki bikobo muyibi bamaji bamakambo nyonso ya mabe komela badiamba bamasanga bamakambo nyonso elongo banite mozwi azalaki na yango na bambongo ya mabe esika akendaki na moto ya mabe ya pasi ya soufre papa alobaki yango liziba ya moto mbula ya moto abandi koganga atala kuna na ngambo amoni Abraham na Lazar baza kosepela na nkembo Lazar alati kitoko baange baza kosepelisa ye mozwi abandi kolela koganga na moto wana abengi Abraham alobi pardon papa boyokela ngai mawa tinda Lazar aya amemela ngai ata mosapi na ye kakati ya mosapi na mai aya kotia na lolemo na ngai moto eleki Abraham ayebisi ekete bino bozangambo na bino biso pe tozangambo na biso na bino boyokani ezali te mwayeto ata kotinda moto akokoma kuna te po bino na biso liaison ezali te bino boza kote ya Lucifer biso toza na nkembo ya Tata Nzambe oyo salelaki yango nde oza komerite biso pe oyo pasi Lazare amonaki yango nde Lazare akomi na esengo kokanga motema na kati ya bapasi kozongisa mabe na mabe te Lazare akangaki motema na badifikulte na ye mutu ya kobundela ye azalaki te mutu ya kolobela ye azalaki te kaka Nzambe na ye nde atielaki motema Nzambe pe abosanaki ye te nde asepelisaki ye mozwi ayebisi lisusu Abraham ete tinda Lazare akende na kati ya famille na biso esika papa na mama batikalaki bandeko nanga mitano bazali kuna ya mibali Lazare ate ya bango Abraham alobi te kuna esika yo utaki na mokili esika bandeko na yo bazali Mose azali Mose c'est-à-dire mibeko oyo lelo eza komemisa ba problème mibeko ya Tata Nzambe alobi batosa kaka mibeko ndenge basakoli bazali kolobela makambo ya mibeko bandeko na yo bayoka soki bayoki te bakoya kokuta yo esika yo ozali aye koloba lisusu ke pardon soki mwaye ezali mutu asekwa kaka na bawei soki bamoni ye kuna alobeli bandeko na ngai bakoyoka Abraham alobi te ekosalema ndenge wana te incrédule bato yo bakomama bakombo ya lifelo ata osali ndenge nini po mutu asekwa akende kuna bakoyoka eloko moko te po mitu na bango ekuba mitu na bango ezika bakoyoka lisusu eloko te malgré bamatei yo moko omoni pasi oye komona awo mwaye tosala le contraire ezali te tobimisa mutu kote oyo totinda batosa kaka mibeko oyo Moïse amemaki mibeko oyo ya Tata Nzambe kaka yango soki basaleli yango te bakoya kokuta yo esika ozali na lifelo makambo wana lelo ezali kati na biso soki papa azali kozongela yango mbala na mbala bandeko oyo baza kolanda biso mokili mobimba toyebi ete koya ya papa Simoki Mbangu ayaki pona koluka biso bato tozalaki babola tozalaki na nzela te oyo tokoki koyebana na mokili nde aye koteya biso totika makambo ya mabe totika mabina totika bitumba totika koswana totika kindoki totika ba makambo nyonso ya mabe posa na ye ezali ete mutu mwindu azwa esika na nkembo ya Tata Nzambe Lazare mobola orphelin ayebanaka na mokili te azalaki na mutu ya kolobela ye te asuportaki bapasi akangaki bapasi pe motema ndenge biso batu mwindu tozalaki baza koteya biso papa aza kolobela biso totika bizaleli ya mabe tolata bonzambe tolongola bunzoto makambo ya mabe yango te kokotisa biso na nkembo tochange bizaleli tokota na rythme oyo papa aza kolingela pe papa aza kobomba te alobi tokomi na tango ya suka na tango ya suka makambo ezalaka mingi nde papa aza kokebisa biso aza kopesa bamasese ya ndenge na ndenge bamaloba ya ndenge na ndenge banzembo pe aza koyembisa toza kolanda yango oyo bazali na matoi bazali kobanga pe mingi babongwani penza
na baye baza na nkamba na baye baza mosika baza kolanda biso baza na kobanga na ntina ya mibeko posa na bango bakota na nkembo me bimpumbulu bamiyibi bamelidiamba bato ya mubulu oyo balingaka koyoka makambo ya mibeko te baza kokontinue kosala mabe baza kobanga te baza komona liwa liboso na bango te nde papa alobi oyo azali na matoi ayoka oyo aponi liwa ya lifelo etali ye oyo azali na matoi ya molimo aza kolanda abongisa nzela na ye po akota na nkembo likambo ya Lazare na mozwi oyo papa aza kozongela papa mwa moke opesi biso yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Merci papa Tembo. Papa protocole bochela bango bakiti wana na bango misato na papa Umba na papa Mario fwete tokota sikona muzindo ya likambo 5 mois 1989. Papa batei biso mingi ndenge teuti kosala rappel na 5 mois wana ndenge teorepetaka ete papa Diangenda alobaki ete bapelerin bazalaki du moins 560 personnes kokonte te na bato fandi na nkamba na bato ya kinzungilika swat bamboka oyo ezingi Yerusalemi. Papa Diangenda abandaki kobenda biso matoi po ayebaki ete esika tozali kokende likambo ezali makambo yaki kobima nini accident esalami sango epanzi na mokili mobimba eke bandimi ya tata Simon Kimbangu oyo bayaki na fete na ntango wana ya Noël ya le 25 décembre nde accident esalamaka sango eke mokili mobimba bamisusu batioli ndenge talokelaka na mardi passé ye moko papa Mfumani ndenge alobelaka yango batioli balobi eke papa Diangenda asali ndenge wana po ete amatisa pouvoir na ye balobaki na ndenge kasi oyo bayebaki likambo ntango bayoki sango epe bayoki ete bapapa bafandi awa na nkamba babandaki koluka nzela ya kokoma na nkamba oyo bazali te bandimi kokoma na nkamba kopartage douleur wana na bapapa bandimi mosusu bayebi eke likambo ezali yango likambo wana esalami ekomaka na ngonga wana biso nyonso tozali batemoin oyo bazalaka na Kinshasa soki bamoni kaka Kimbangi solati uniforme donc baejira ndenge wana tomboka Kinshasa Brazzaville na Luanda kolobete bokosila Diangenda kosilisa bino bozotika ye te nzoka nde likambo ezalaki wana ezalaka na ntango wana bandeko na biso ya Angola ntango likambo ekomi na Angola na wish toki mbele balobi ete foto koma na nkamba esika bapapa bazali mpona kokabola douleur oyo epe ndenge mpe ezalaka ntango nyonso kokoma na nkamba na ntango wana bayaka du moins 2000 personnes oyo na bafrontiere bakokatisaka bango bamoni bango 2000 personnes balobi ete bokoleka te pamba te kuna bozali bozokende kokufa yango nde bokoleka te bango balobi ete biso bomoni biso na mituka te
tusito mesana na cheza kutambula na makolo tuzokenene na makolo tokoma na biso nyonso wana mpona kodécourager bango abi me ndenge bozali boye tout d'abord boza na eloko ya kolia te na nzela bokokufa na nzela yangenda komi na bametode nini akoboma bino bango balobi ete bino bozali koloba ndenge wana biso toyebi ke wana azali nzambe na biso tokokende kaka bafandisaka bango pendant 2 semaines na frontière basengi bango mbongo ebele po ete baleka basengaki bango mbongo ebele wana po ete basala découragé bazonga bango bafandi kaka baluki méthode nyonso fo badécouragé bango bakoka kozonga bango balobi ete biso awa toyebi ete bapapa ndenge bafandi na nkamba bango bazali nde banzambe na biso ata bokoboma biso awa bokoboma biso tolobi ete fo tokoma kaka na nkamba toyebi bandeko na biso na Angola ndenge bazalaka baminduki tandami wana bango mpe balobi ke boboma biso tolobi kaka tokokende kaka na nkamba mpe esika banzambe na biso bazali 2 semaines ntango bamoni 2 semaines ekoki bafandi mpe kaka wana baza kobouge te na mwa biloko na mike bazalaki nango baza kolia soki nzala ezwi baluki bandika bateki bale bameli mai bafandi kaka wana talaka plus de 2000 personnes bofandisi bango esika moko na bango moko mpe bato ya immigration bamoni ndenge wanale babi oyo baza bateti ya ndale bolekisa bango baleki bakoti epai na biso na Congo koya na nzela koholola bango kofinga bango bokosila epai ya ngenda balobi ke biso tokokende toyebi ke wana baza banzambe na biso ata ndenge nini biso tokokende kaka baye kobima na kisantu bandeko na biso ndenge batambolaka wana soki moko na liboso bakokende kaka na mulongo na kisantu wana mpona kokoma na banza ngungu bataxi eza kolekeza koholola bango lyangenda kosilisa bino bango mpe kuna bino etali bino biso toyebi wana baza banzambe na biso tokokima bango te babandi koyemba nzembo nzela ete bino na Congo boza koluka nzambe soki azali wapi boza kotambola na mokili mobimba dajungane munza ya mvimba kansi utavira kana kolyo nzambe oncha malu mabeno kenena bazo yembela bapakano wana banzembo wana me likambo esalamaka nini oyo akendaki kosala songi eke bato wana bozongisa bango bazonga na mboka na bango eske pa na bango nzambe azali te bazokende pa ya jangenda tata wana azalaki mpe mutu ya awa mutu akiana mwemvo ye mkasalaka songi wana mesuka pe na rene papa simoki mongjangani na yo komona kokula akomaki pasteur pasteur oyo akendaki kocha songi abaki mayemba na nzembo na suko yebyango subaza wana nzembo wana bango bandeko na biso bangole bayembelaka bacholi wana bana na wiji kuna makolo babimaka na nzela ya kimbata mpinda kuna. Merci papa. Tata budingalele koko kusulu bimangu binene bimonekeneko nzambi wa vene mbwetete yeti songa ngatema munza bena munsiza mputu bawidi bimangu bibwidi mtia Kongo bena lufuijensie
lwakini kweyungana tata budingalele koko kuzulu bimangu binene bimonekeneko nzambi wavene mbwetete yesisonga ngatemo munza bena munsiza mputu bawidi bimangu bibwidi munsi ya Kongo bena luvwidi ensie lwakini kweyungana lwendera yuvula nzambi wavene mbwetete yesisonga ngatemo munza bena munsiza mputu bawidi bimangu bibwidi munsi ya Kongo bena luvwidi ensie lwakini kweyungana nalingale elobi boy tata awa yova nini kuna na Kongo makamisi munene ezali komonana nzambe apesi etoile oyo ezali mbotete disonga ntemonde ezolakisa pole na mokili minzoto eza kolakisa pole na mokili oyo bazali na mokili ya poto bena munsiza mputu bawili oyo baza na busikila poto bayoki makamusi oyo ezali kosalama na Kongo kasi bino babikola mokili bozali kotelengana solelo bibokele kotuna biso zongisi na Kongo elezongeli kabo nzambe apesi minzoto eza kolakisa pole mfuate tokoma na ba compromis na makambo mazali koleka ya solo ba trouver ba solution et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko tosenge na biso bolimbisite 0 aussi longtemps liaison spirituelle n'a pas su calamité ils allaient vraiment papa il passe n'a pas su la tête mais les sokol bini non tout vous allez avoir vous allez l'université pas de trouver solution na problème au réseau de la place na mutu mwingi ukuzalete eloko wana yango wana nde tozali koluka